lelo bato bazo kufa na mboka ezo sala biso passe beaucoup na maman moko bazui bakati libu babimisi biloko kati bazui papa mama otalika ndeti mama oyo pe utaki ko bota yo ezo sala passe lelo bitumba na soki lelo mwa mboka na mokie ezo koka ko menacer pour eza trahison eza trahison ba utaka kuna bayaka batalaka tout le quatre konoso ya mboka yango biso no so bankumu bantumu aza onso to tudi dimbu dia kima elingi koloba boy mutu muso koyoka terme lobi na kikongo te to tie bilembo na to signer makambo o ezaki mutu nyonso era na kati ya trahison ya mboka vina yenyo se fait comme ya mokuse souffrance moi mboka na mokele lo soki ezomona na mo éclairage eza Congo à la partie le libala wana ekotika la susu ko zalate c'est trop oyo nyonso azana sima ya Rwanda etanke aza congolais ou bien aza un étranger et qu'il a aussi tout yango mboka na soki les hommes menacés mais ça là qui trahison mais cette fois-ci Rwanda komeka susu biloko wana banaki ko sala te mutu moko abomi pe 1000 personnes bitumwana za moyenne 0 seconde wana nde bino bobongisi déjà moyenne seconde lelo bitumbwana bazowula minerai mais minerai wana ta bawela ngoko sila te. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Tout le plaisir est le nôtre, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui nous suivez tout le temps. Abonnez-vous massivement si vous n'êtes pas abonné et faites le maximum de partage. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, nous allons aborder le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat
famille du cœur Christ Rédempteur. Nous allons prendre les images, cette série d'images, et on se retrouve tout juste après. Ngai kombo na ngai Arcel. Nga na banda kofanda na Kimbwala. Na avenue Source numéro 3. Na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na vanda kofanda na maleki na ngai. Nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki. Ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde na zandoki, nga nde na boma ya na bango abenga na nga na ndako. Nde abenga na ngai na ndako. Lobi nde tokutana na papa Glody mwana nae. Tobande koleka nga na muninga na nga na nino. Na kamunganga tobande koleka. Siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale. Ayebi nga na lala na balabala. Amema ngai azwa biso. Ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelina moboy. Mema bango mibale kuna nde abenge biso. Atuni biso bolala na balabala witondimi. Toza na orphelina na biso tozoluka bana. Nde amemaki biso lobi. No senga merci na Globel. No senga merci na papa Lendele. Nzamba pambola e abakisele ya mingi. Nzamba pesa e longue vie. Asunga biso tokoma otanga. Abongisa vie na biso tokoma otanga. Nga nasuka na 3e primaire. Na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abotanga kufa. Depuis ki bébé mama msokota mabala pamba. Nasengi merci. Nabandaki koleka ana kamana nga komuna Axel. Ali. Ngal bi akaba bi to bozo biso kasi tokende. Te petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala. Deuxième. Basunga ngani nazonga classe na ko la pe ko komune na ibu ko tanga te. Na ko koma. Bandaki na ko la ko koma pe na koma pe un jour vie. Na koma mutu pe na kacha batu. Lengo ndo babengala ngai. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City a Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka.
Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maloko, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la politique, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir faire la situation. Concession est bandée et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées. Raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau-Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est situation à Moulaï. C'est situation à Moulin est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'est sûr, nous concerne tous. En parlant de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, nous avons le devoir tous de nous impliquer à tout ce qui se passe, bien sûr, parce que depuis un certain temps, comme vous savez, les pays se trouvent dans un état chaotique et tout Congolais a besoin à ce que Congo oyo ekende liboso, Congo elongwa na esika oyo ezali ya kofukama, Congo etelema, agumbama, atelema penza na ndenge ya bosolo pe Congo aibana kokende liboso. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons recevoir parmi bandeko oyo bino bobenga mingi mingi bankumu, bandeko oyo bazali et ko représenter Bokoko en mboka na biso. Lelo likambo Congo ezali ko traverser lelo entre conflit entre RDC et Rwanda, ezali likambo ezali ko concerner mboka mobimba. Raison pour laquelle nous sommes en train de recevoir toute tendance pendant koyeba réellement likambo ya Congo et outi wapi nini ko sala ke Congo to se retrouver et surtout tout en étant à genoux par rapport face à un petit pays comme le Rwanda. Mboka moko ya mukie makazi. Mais mukie netikala kana monoko. Mukie mais mukie ndeko fina biso, mukie ndeko gumba et ko gumba Congo, mukie ndezali ko lelo ko dominer sur un grand pays comme le Congo. Tozali na ndeko na biso mwana mboka Théo, bazali moko ba guide spirituel OUP azaki na bosenga ya koleka toyeba makanisi na ye ezali nini na oyetali mboka na biso. Mwana mboka mbote na yo. Bonjour, papa, c'est bon. Kimi ezali. En tout cas, sango eza malamu te. Toza na mawa. Oyo tozomona zoleka na mboka. Tozosala pasi par rapport mboka monene ndeti Congo. Lelo tukokoma menacer na mboka ya mukie. Oyo lobi tozozo yango ekoma ndeti territoire. Toza na mawa mingi par rapport ya menace oyo bazokufa baza bandeko. C'est liwa muto nyonso peuple congolais za na mawa. Lelo ata tozolia tozomela, mais ça que justement na ba mort. Dans cette fois-ci, il y a besoin de décision. Et toi, quand il y a tout mois, tu as Simo Kimbango, il y a un tout mois, tu bako. Avant tout, indépendance, na banza, bakile tangaki, ba événement o esalamaki, ba soda ya mikie, ya mikuse o bazomona na te na molimo. Ba monanaki, ba silisaki beto. Cette fois-ci, zela de côté parce que na moni okomo kende na matière. Okomo ko indépendant na mozindo ya matière. Ba imboka ba kotala yo. OK. Toyi banano parce que bato kanisa peut-être même susu azaka na kisasa a de côté oti musika pour na tina kuya kolika na émission a. De côté bato ayi ba onano. Outi wapi? Oza mwana mboka kasime outi côté nini na kati ya mboka o. OK, merci papa Jonas Sepé na mutuna par rapport à sagesse et intelligence il y a musala na question. OK, maître Théo na outi la village Luozi, Mongolongo à l'enfance Sibiti Brazzaville. Congo central Brazzaville na Sibiti na océan. OK.
mboka eza pembeni moko na ancêtre na biso kaka mwana ntemi toza en face ya sana mongolongwala na Kingoyi pona ko pesa eyano ya ko expliquer na Kikongo kiabe to kuna me ba misusu bakoyoka misusu bakoyoka te ezalaki prévu ya kosala musala na koko mfansoni ezalaki mukolo ya chef ya village azalaki chef coutumier kaka ndo wabeto ndo wamvana mambo mawonzo koko mfansoni na mongolongwala na Kingoyi otala fleuve ya mwana frontière kaboli otala CBT OK place na zulaki pouvoir koko azalaki chef coutumier ezalaki na vandi mama azali papa azali mais nazolotaka toujours bandoto koli moko baya kopesa nga na butu zwa koli tongo kotanga makoli moko zwa kopesa nga tika mamone sana ngo bandoto koko azwa kotika na pona zala kotala ka koko soka ye omona batu moko mutaza na kamoka kufa mutu moko boye bitukezo ya mebu mwana bon koko akotraite mutu ayaki na kaeliwa mutu abiki bon mwana sagesse pe ezali to comprendre koko ezani koko ya pesi pouvoir alobi ke lelo ngai nazotikala sosi na mokili te via âge mais eloko fona pesa yo papa kozala te mama kozala te mama kozala te papa kozala te mpona ote eloko wana mama na yo mosambeli makasi papa na yo aza na vision ya mingi akoyebaki na zwi eloko apesi yo ekomona premier cas papa akufi deuxième cas mama akufi pote botamaki kaka misato kolanda bamort wana esalami pas même 3 mois leki susu ya mwasi akufi totialika ngai moko ya mobali na ngai moko oya mwasi kota na chambre noire na kota na chambre noire na zwi pouvoir wana koko apesi après 48 heures koko akufi toye na centrale ya koko ti na nsonankulu manza ngungu masaufwa makundi koko wana na bandi musala wana azalaki na 5e primaire bandi koevolue so koko elotame koko pouvoir oyo pesinga mutu na vie ere asali eloko akolinga osunga bapapa asongi mama na bandeko so pouvoir oyo nga nazwi na kosunga banani atoko sunga population bi bato mosusu esengaki kaka fona pesa ngo pano po papa na mama bana ko intercaler yo ozwa eloko wana évoluer ti tango ekoki lobi tozokende na 8 mois de 7 ekokisa 23 ans na mosala oyo ok merci beaucoup nalingaki toyeba quand même sika moto auti ok ndeko teo toyoki oti oloba awa mboka na yo ezali na bitumba sosino ekomi ke mboka oyo ezomenase Congo kozwa yango mpe kotia yango ekoma ata territoire ekoma ata mwa ndambo mpe na kati ya Congo likambo ezoleka na kati ya Congo nini d'après yo oza moto ya bokoko makambo Congo ezokomona lelo parce que kozwa pays neti Rwanda pays ya moke ekomisa Congo tina niveau plus de 20 ans koboma batu kokota ko violer ba mama ba papa olobi bien que batu bakokufa kuna baza bandeko na yo nini oyo likanisi nini oza na yango pona makambo etali mboka na yo. Merci papa journaliste na sepeli na question oyo tuninga lelo bato bazokufa na mboka ezosala biso passe bokomona mama moko bazwi bakati libu babimisi biloko kati bazwi papa mama otalika ndeti mama oyo pe utaki kobota yo ezosala passe lelo bitumba wana soki lelo mwa mboka na mokie ezokoka ko menacer pour eza trahison eza trahison bautaka kuna bayaka batalaka tous les quatre konoso ya mboka yango biso nyonso bankumu bantumu aza onso totudi didimbu dia kima elingi koloba boye mutu muso akoyoka terme na lobi na Kikongo te totie bilembo na to signer makambo oyo ezaki mutu nyonso eza na kati ya trahison ya mboka vina ye nyonso fe koma ya mokuse. Comment c'est possible mboka tozwi mokonzi ya mboka oyo aza na banorme
ya kolanda ba principe nyonso po mboka nyonso toza na rentabilité moko ya malamu bazo intercaler tozozonga toujours na souffrance moi mboka na moke lelo soki ezomona na moi éclairage eza Congo à la partie ya lelo libala wana ekotika la susu kozala te pour biso na évolution na biso balingi surtout bana kozonga sima lelo papa journaliste ozomona lelo ata bande ezalaki na difficulté il y a des écoles mosomona ba $500 ba $600 mais mokonzi ya mboka maîtriser ba gratuité bandi kokota comment te sengo na moto nyonso siko bozo telemela lelo bitumba lobi bitumba parce que économie nini oyo akomatisa na mboka ya omoni c'est trop oyo nyonso aza na sima ya Rwanda etanke aza congolais ou bien aza un étranger ekila wana sitoti yango tovandaki awa na banda tata Simo Kimbangu yazaki ntumwa ya bancetre ya biso ba Congo poso moyindo lelo bakolobaka te ke wana za étranger oui ba étranger baza mais o muluba o muswahili o mutetela toza bana kaka ya libomomo d'accord tozoke na ba différents partage yango ezo créer ba incendie mboka wana soki les ont menacé mais ça la qui trahison mais cette fois-ci Rwanda komeka susu biloko wana banaki kosala te oyo nyonso na complicité pour Rwanda soki ozotia makelele eza trahison ya bato mosusu toza na bango awa mais oyo eza plateau eza télé nakobana ko détailler mutu na mutu mais tokena en profondeur wana te mais cette fois-ci soki a continuer sous trahison wana akomona ke bansete baza déjà kosilika tout moi za beto za foué mazine na yebite soki mutu na mususu ezali lelo ozoloba na kombo ya bankumu awa mingi makambo eleka na kati ya Congo tolingi toyeba okomona makambo ebangi mwa bimalamu sima nango ezosimba te mais tomona bato mosusu ote bakutimie babengisaki nde biso te o balingi kopesa biso totambisa bango te bakonzi ya mboka bayokaka te yo okoki koyebisa biso nini penza oyo osalaka ke Congo makambo esimba te à part mamba bitumba osala boye esimbi te boki na équipe ya bale ezosimba te kaka bipola na kopola bakotia bambongo bakopesa ba prime nyonso tout mais omona ke makambo ezosimba te. Merci papa Jean question mon père malamu tuni tumeka kopesa ya na banza ba télé et ça la radio te monde entier no suba solanda ndenge na plateau interview de l'autre monde ba marche à terre mokonza mboka de l'autre comité na ba kotala ba espace ya bisika nyonso héros national azalaki emeri lumu na banza mokonza mboka kolala kolamuka sana ba vision oyo ba ancêtre bazoya nango envers ye pour makambo oyo ezosalama cette fois-ci na Congo esalama nanu te bato nyonso baleka bayebaki valeur ya bawei te lelo biloko nyonso tozosala soki nzambe apesi yo pouvoir te oza na rentabilité moko ya likambo oyo okosala te lelo mosala spiritualité ata biso bankumu ata bachef coutumier toza pe na trahison oyo eza wana lelo komona moto mosusu un étranger mais opesi ye poste chef du village na kwe mpe oyo aza coutumier mais nationalité na ye bokoko na ye bomwana na ye eyebani esika te toujours eza trahison par rapport ya mutu nyonso ya Congo ata azwi esika ya kovanda azowela intérêt personnel cette fois-ci changement ekoti na mboka mpe bitumba eza bitumba te bitumba moko kobundama kuna eza te bato baza misika bakozala na esengo ya kopesa appuyation meno kaka bamilitaire oyo ya biso ata balobi armement eza te armement ezali oyo ekobunda bitumba mutu moko abomi mpe 1000 personnes bitumba wana eza moyenne 0,1 seconde wana nde bino bobongisi déjà moyenne seconde mpe bitumba mona esilaka boye communauté na pe la négociation esilimeli balande kabwana po aire azomenace azotala bamarche oyo biso tokomi nango par rapport eza mboka ya moke lelo bitumba wana bazowela minere mais minere wana ata bawelangi kosila te eza minere eza ya mboka fo ekende mpe na banorme par rapport ndenge tozomona bamboka mosusu yango moni maître Théo apesaka eya lelo atobengi maître Théo lelo ngai koko atikelanga ancestral oyo ya biso bayindo ezalaka na capacité ya makasi mais lelo bamonaki maître Théo apusanaki pemeni
Il y a ancêtre qui est na Congo central, na Mayombe, na Sion. Vous voyez qui côté joie. Azalaki papa azalaki mondele métis. Abandaki ko salisa, puis azalaki docteur asala ba livre. Mais bateau oh comment c'est possible mettre des yo? Aza pembeni ya côté joie. Ce qui n'a poussé na ki pembeni ya papa par rapport ya kokoka ko salisa ndeko. Lelo naza na Congo. Ndeko za na Canada, na Belgique, na Suisse, na États-Unis. On rend des services par rapport il y a les Camerounais qui ont des difficultés au salaire comment. Est-ce que est toujours quand on a bisika nous soit coutumier il y a aussi ça difficulté aux autres à Namboka. Et ce n'est qu'un est. N'est qu'un est. Mais est aussi les sanga il y a cause paix, ba mort et cause à la souté, ba tu ba ko kufa ka su bongote. Ni kambo ya mwana oyo moni to kangeli funda kia mambo bien tskulwa mambo. Ok, merci beaucoup Maître Théo. Alors on a banzi lelo bino quand même biloko nini parce que bino pe nakutala baninga na yo. O sebena musala basala parce que lelo musala na bino ya bokoko ekomi na bosoto ya kosakanati. Lokuta eleki ba escroc epai alors ekomi na kobangisa bandeko. Cette fois-ci oki ko biso quand même bosolo toyeba que na makambo bolo ba à partir en mboka toki kozwa pena lumière to ba ki makambo oyo yokoloba nde yango ezali bosolo. Merci. Na banza na pesina no bandeko nyonso ya monde entier moi les kanisi na mbote par rapport ya ni lelo ozolanda ndeko tozomona belé papa journaliste ba pasteur lelo balobi na lobi te ke maître Théo ngam na kosilisa bitumba nyonso ya mboka mais mutu nyonso o ayebi azana spiritualité akoka pe ko bimisa pouvoir na ye atana besika atana telete atana ndako atana temple na ye atana sanctuaire na ye koyeba makile ezotanga par rapport ya nini mboka ezokele na changement te par rapport ya nini musala spiritualité et comme on a lokuta et comme on a escroquerie par rapport ya nini lelo mutu musu aleki na télé otuni question azo comporter likambo azoloba nini azo sala nini lelo ndeko azana difficulté aza parti ya poto apesi yombo ateni faut sala au téléphone okangi pour comme l'habitude du Congo sim non identifié ba identifier na bango yango te 500 fois 200 fois à $100 $50 au téléphone akangi yango moni kezo fingisa musala oyo ndeko landi mutu abengi yo par rapport ya makambo oyo za nango besoin pour mon rendement spiritualité ya mutu okotuna epe question papa na benga partir France à Belgique États-Unis est-ce que na bengi problème nanga ezani mutu spiritualité ako yebisa yo yano comme ngai maître Théo soko bengi ngai papa Théo oui c'est papa Théo problème nanga za boy bina papa kata téléphone ngana expliquer yo tina likambo yo bengi ninga yango ko keni na rendement ya ko comprendre que mutu oyo musala oyo yango asalaka ou bien yango asalaka te na banza oyo alandaka maître Théo azaka na numéro moko asalela oyo ya musala lelo eba pesinga pouvoir oyo ba ancêtre ntuma zabeto bankaka bamvene kisalukiaki numéro ya maître Théo eza dispo tango nyonso atoko benga mpona musala te obengi ngai otuna na kopesa yo ko guider il y a des familles muso pas journaliste esimbaka makambo ya bokoko te poni bantuma na bango ba ancêtre batia bilemo mutu oyo akozwa likasa na famille atie na poche be oyo akozwa mbongo carrément akokutana na likama oyo biso totiyeli kotika po lelo bawei nyonso toza na bango na se kaka bawei wana bazalaka mpe na moi olali mpe omoni bango numéro ya maître Théo eza dispo plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885. Merci beaucoup Maître Théo. Alors je crois que tu commis na biso na suka bandeko ba kolanda yo. O tu peux sa numéro de contact au band la sous copier sa numéro de contact. OK. Lelo bato ki koyeba lelo konini oyela ki awana Kinshasa. Merci papa journaliste. Ceux qui naye na ko pesa bandeko nyonso eyano. Mboka toko tika ngona difficulté tina suka te. Mboka wana ko ko komenancer ke biso te par rapport mboka na le soki ezokoka ko bundana. Makamona ndo se uti pa na biso. Po tozo bomba ba infiltrer mususu o baza o tokokoka susu ko bomba te. Lelo na leki na télé na lobby membala sima na koleka.
nakopesa yano wana omboka eza ya biso nyonso lelo tokozala na ba difficulté moko boye te to bana kozonga kasima maître Théo apesi eyano bo oza na problème ya prostate ya hernie ya diabète na kosunga yo po papa journaliste tozaka na deux sortes ya diabète type 1 na type 2 par rapport ya absence ya pancréas okomona kokumona faiblité ti ya kimobali oza na problème ke ya mbongo ya mukanda lelo tobengaka balien que veut dire balien papa journaliste moto musu bokoza na 5 personnes 10 personnes boke koluka musala boke koluka musala bazui 4 5 batiki bobandi musala pas même 1 mois 2 mois yo longo ninga ba continuer ezalaka balien par rapport ya ancêtre na yo tout mois zange kazadi atanzila ya sikila ko lingi koloba ba ancêtre na yo bakendaki na ba norme ya likambo oyo te lelo ke difficulté wana ezongi na kotio na ba lien privé lelo bato ba journaliste bakimaka ba guide bakimaka banganga bakimaka ba prophète kutana na ndeko otuna eyano papa Théo eloko naza nango besoin est-ce que inconvénient nango nini avantage nango nini lelo botika kokende musika bato bakeboye bozongi bosite nazo beta sete na bandeko na biso ya basi guide moko te nganga moko te akokende na yo esika alongoli yo bilamba awapesa yo lumière saba non makambo wana ezalaka te c'est acte faux eza mama lokuta yango moni musala ezobeba papa ndenge ovandi ko mutu aye na problème maladie songa na bana kolongola mutu na bilamba intention ne koma ya likamuni wana bana basi botika buzoba wana okende na musala te lelo nga soki na poussa na ki ko kende ba voyage pona ko rendre bato service à tous en musika comme l'habitude ezalaki nango zotina ba colline ba DHL na ba boîte postale mais rendement nango comme na ba aéroport bamindele bakozwango bazo ba rendement ya eloko te kisi ya biso bukoka central nyonso euti wana mais mundele a évolué yango atia yango na capacité ya mulai et oza na problème ya mbongo lelo bandeko bazoloba bazo escroquer bato na kosala makambo ya kulukuta lelo eloko eza facilité na mosala oyo ezalaka makambo ya mbongo on a monde oyo en central réserve ezebeli koleka oyo mbongo biso tozomona yango moni ke page journaliste makambo mosusu tokoka kopesa yango eyano nsima numéro ya maître Théo eza dispo plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885. Ok. Voilà, merci beaucoup Ndeko Théo. Alors, Tokutani très prochainement. Ceci concerne le Congo. Ndeko Nstouanali, Nabosenga, il y a Mboka Keli, Bosso Sengeli, Abimisape Makanesine. Merci beaucoup Ndeko Théo. Tokutani très prochainement. Alors, portez-vous bien. Au revoir. Ok.